bandeko balandi tozali kaka na kati ya mobembo oyo toyebisaki bino ke tokosala tournée ya na espace Schengen mpona kokutana kosolola na bandeko oyo tokosolola na bango ndenge nayebisaka bino toujours ke tosala magazine ya tokomi wapi mpona koyamba bato tu ezala bayi politique ezala banganga nzambe ezala bambikudi ezala banani bato tu baza na droit ya s'exprimer. C'est ça objectif ya émission tokomi wapi oyo tosalela bino tokokaki jamais kolongwa na espace Schengen sans que tokutana pe na basali ya nzambe totuna bango mutuna moko to mibale parce que boyebi ke tosala émission Congo face à Dieu mpona koluka koyeba soki peut-être Congo yango eza na problème politique te eza peut-être na problème spirituel yango lelo tozali koyamba mosali na nzambe azali moko ya bapasteur oyo bayebani awa na Belgique ezali bongo pasteur Kibutu Ngimbi Celestin oyo tozali kosolola na ye tomoni abimisa même mois de pliant moko balobi relever le défi d'une organisation globale et internationale de la diaspora congolaise kuna komona bilongi ya balumumba ya bakasavubu ya bamobutu ya bamze Laurent Désiré Kabila na ya Joseph Kabila voilà yango tolingi totuna ye mwa mutuna moko mibale to misatu akoka kopesa biso réponse. Mbote pasteur. Mbote papa Eliezer. Merci beaucoup. Pasteur Kibutu Ngimbi Celestin aza mokambi ya lingomba nini? Naza kokamba Église internationale de Bruxelles. Ezali église indépendante, évangélique. Ezali naba église fille. Tobandi mosala na octobre 1985. Ti sikoyo boye tosali kamwa ba mbula tofandia wa nakati ya mboka Bruxelles. Mais biso toyebaka ke na poto bato basambelaka te parce que kosambela eza biloko mundela memela biso mpona kokolonize biso yango ya komemela biso bible yake soki babeti yo na gauche zongisa na droite il faut kolimbisa 7 fois multiplié par 77 fois par jour. Donc eza eloko moko biso toyebi ke eza évangile ya colonisation bamemela biso. Ngai pe bayebisaka nga bongo tango nazalaka nano na Afrique na Zaïre à l'époque bazaki koyebisa nga d'ailleurs je me souviens ndeko moko missionnaire ayaki koyebisa ngai abi ndeko lingi okende poto kobebisa kondima na yo mais tango na ye awa namoni ke ya solo poto ezali batentation ezali mais Satan ya poto azali ndenge moko na Satan ya Afrique. Donc soki ondimeli na poto te kondimela pe na Afrique te. Soki ondimeli na Afrique okokana yo kondimela awa na poto. Oh mais tomoni biso tozana Kinshasa kuna tozomona batu misusu bazolakisaka biso même mondela zo témoigner que eza biloko apamba makambo ya Yesu boteyaka baya ko retrouver mikuwa ya Yesu. C'est quoi tenenge bozali ko prétendre ko prêcher biso donc on a découvert biloko ebele et kuna d'ailleurs baloba que Yesu abalaka botaka contrairement na oyo bote ya kabiso. Oui mais ba mangomba eza ebele webi Satan sala pe mosala na ye donc azape na o baza ko diriger ba entreprise na ye kasi o ya Yesu pe ezali na ba pays nyonso soki okei par exemple na États-Unis okomona ke ba mangomba ezali minene koleka d'après ba statistique proportion ezali que soki ozali soki ozana 5000 membres na Afrique okozala na 500 membres na États-Unis okozala na 50 membres na Europe. Donc on a des proportions pona nini parce que on a Europe pona tina ya ba philosophe ya minene bazalaka lokola Descartes na Sartre baza batu ba bet bisaka kondima awa na kati ya Europe yango na ba européen bazali difficile pona convaincre po bandimela Yesu parce que bango baza ko sala ba calcul discours de la méthode eza ko balola bango mutu eza ko pekisa bango ba sala saut de la foi pour na komi pesa na nzambe. Mais ce qui est certain lelo yo boye nini bauti ko découvrir na Allemagne bauti ko découvrir que il y a une vie ezali ko se poursuivre donc ko bomoi ezali tangu mutu akufi. C'est scientifique lelo.
ezali scientifique. Sauf que bango ba yena conclusion parce que ba tuni ba question na ba client na bango ba sali ba répondre na enquête wana o ba connaissa ki o ba bengaka mort c'est une mort donc au fait mort cérébrale. C'est-à-dire que le cerveau est comme ça la suite. En principe, moteur meso betate, cerveau est ça la té, monitor est allé plat. Alors, mais quelque temps, grâce à la science, à la réanimation, bazongi na bomoy. Alors, ba tuni bango, bozala ki ko sentir ndengenini. Bango nyonso ba pesi réponse moko. Alors, yangona ba pesi conclusion que non, en réalité, ce qui est au koufi, ozako vivre lisusu. Mais makambo kokende li fe lotolo la ezate bango ni batu nyonso baza na situation moko. Alors wana biso ba théologien tozongi si tolobi non okoki ko juger makambo na 20 minutes te parce que c'est une question de l'éternité. Donc ceux qui okufi o ko la ndande éternité. Donc 20 minutes te mais éternité. Ceux qui o se contenter ko juger bato ba koteki na tunnel o ya mwinda wana bongo bazongi nano bakomaki atana li felote nano bakomaki atana lolate. Donc ce qui fait que au contraire ce qu'il faut comprendre maintenant c'est qu'il faut maintenant devenir les citoyens d'un royaume. Awa tozana ba pays ebele tozana Amérique, Congo, Angola, tout ça, mais ceux qui ont côté na éternité il n'y a que deux pays. Il y a soit l'enfer ou bien le ciel. Voilà, c'est quoi tolingi tokota na makambo ya diaspora na lingina tuna meya kama mutuna moko mukia pasteur heureusement nakuti yo un grand théologien et puis vous en Belgique donc vous en a poto hein oyo ba pasteur a Belgique de réveil ba ko bomaka bande kona kisasa il faut na moniteur nzamba la kisike ozui visa OK poto ngwe koma lokola lola nazo comprendre mais pasteur yo ozalia depuis 84 ozaka pasteur Kibutu Ngimbi Célestin ba changer ti hein, parce que vous en Belgique comment on a déformé tes zaka nengo yaka nangote et te tango na yaka zaki kaka kombo Kibutu Ngimbi Célestin ti lelo na carte na nga d'identité exacte parce que nga na zairoi te biso ba zairoi nous en a prénoté voilà donc c'est la différence 1960 pas seulement difficile mais c'est selon les documents parce que tango to yaka awa to yaka na ba passeport Kibutu Ngimbi donc moyen to changer exact so lingi changer awa na mboka tango ba carte d'électeur ebimi okoti ko changer mais awa pour changer faut engager ba avocat au kende ti na tribunal pour prouver que oyo ba kisi wana Célestin ezalika kayo eza mutu mususu te alors ba démarche wana to ki ko sala ngote donc Kibutu Ngimbi ba interpréter te parce que comme na poto ba interpréter te tikalika Kibutu Ngimbi non Kibutu Ngimbi oh oui même ceux qui bazo benga yo na flamand ezaka Kibutu Ngimbi donc le nom d'une personne ne change pas non voilà ma question Bible lobby il n'y a qu'un seul nom qui sauve quelque part balobi celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé donc kombo ezana tinate donc ceux qui ont invoqué kombo mususu okoya kokwe mais kombo ya Jésus oyo et pas ba juif est-ce qu'ils allaient coexister ceux qui allaient coexister ils ont existé quand na boye Jésus ou bien ils ont une interprétation ce qui est interprétation depuis quand kombo parce qu'il y a Kibutu Ngimbi va interpréter donc kombo etika la mobimba ce qui va interpréter est-ce que ça na ba effet moko et puis banani ba bimisiango pour que toya kozwa kombo ya Jésus chez les juifs est-ce que le nom Jésus existe ce qui ont existé bon nani abimisiango et puis est-ce que ça a un impact moko en tout cas merci pour la motuna wana etali likamba kondimela. Au fait, ce qu'il faut comprendre, Papa Eliezer, c'est que comme il y a solo ndenge tolobaka totangaka na Biblia que à mon nom. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que comme il y a Yesu et pesa melibiso na kati ya liloba na Nzambe. Le vrai problème ya bandimi, ya ba chrétien pour les citer clairement. Le vrai problème est chrétien ezali likomami ezali biblia
Donc waza koyamba makambo ekomami na kati ya Biblia. Même kombo ezokozwa sens parce que ekomami na kati ya Biblia. Bar Jésus ezali na kati ya Biblia, mais c'est un autre Jésus. C'est un peu ceux qui ont oublié par exemple Kibutu Makombo. Kibutu Makombo, wana ekomi mutu mususu. So benga Kibutu Makombo na ngaite. Bar Jésus et ainsi de suite. Jésus Christ. Wanande Nzambe apesi potobikisama. Mais likambo ememi Yesu akoma mobikisi na biso ezali te pona kombo wana. Non, ezali pona histoire na ye. C'est-à-dire que histoire ezali sima na Yesu banda na Ancien Testament, surtout côté par exemple na livre ya prophète Esaïe, au chapitre 9, déjà au chapitre 7, je vous donne un signe. Une vierge sera enceinte. Ça c'est 7, 14. Surtout côté, dans le chapitre 9, pendant un petit suivant, il vous est né un fils. La domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. On ne l'appellera pas Jésus. Hein? Sa prophétie à naissance. On l'appellera Emmanuel. Ça, c'est oui. Le nom que l'ange oui, on ne l'appellera pas Jésus. Non, on l'appellera pas. Place c'est combo à Jésus bimi parce que que ce sont les Romains qui l'ont crucifié. Et puis, selon l'histoire, bangondi mutuba pia kutu temple. C'est pourquoi bakinoa tellement que bamonaka clair. Miyibi ya minene na Kinshasa babenga kabango ba Romain na ba Italien. Alors, ba yibi na ba temple et puis bakei. Ba yakobi misela biso Bible boy. Oh, kombo ya Jésus. Yango na lingina yeba d'où est venu ce nom là na ba prophétie. Kombo ya Yesu ezate. Yango pende tozali ko invoquer au nom de Jésus. Moko pe imposer main sur les malades au balobi vous imposerez les mains. Ata fièvre ezo ki mata mukite. Nde yango souci na ngai ezayaki est-ce que ce n'est pas parce que tozozwa kombo misusu oyo mérité te parce que ni dans la prophétie ni wapi toye komona ka tangu ba Romain ba bimisi Bible totali pas ba juif kombo ya Jésus bon n'habite peut-être bino bokena kuna kombo ya Jésus bon et pas na bango kombo ane ibanité peut-être que ça vient d'une déformation d'un certain nom on ne sait pas donc na lingina ba place combo à un côté parce que bon wana toza kokota na makambo ba tradition grecque, tradition araméenne, tradition hébraïque, les trois traditions. Na kati ya ba tradition wana na grec kombo elabi et sali Yesu Christou. Yesu Christ. Ça, c'est le nom que Jésus reçoit, pas de l'ange, mais de ses parents. Jésus Christ. Ça, c'est ça le nom qu'il reçoit. Alors, maintenant, il faut comprendre que Tango a Zui Kombo, il y a Jésus Christ en tant que son nom de la famille, il est normal que l'histoire n'a pas et salama autour ya kombo a utikozwa. Donc c'est ça vraiment l'élément qu'il faut retenir parce que par exemple au lobby que est-ce qu'il n'y a pas de formation non dans l'histoire vraiment parce qu'il y a des historiens contemporains Nicolas Joseph Clavius Joseph ou bien Platon qu'est-ce que j'ai dit Flavius Joseph principalement qui était un contemporain de Jésus. Dans son texte, dans l'un de mes cours concernant la défense de la foi, eh bien, dans son texte, il dit clairement, il y a un homme de Galilée qui s'appelle Jésus-Christ. On lui attribue beaucoup de miracles. Il est un contemporain de Jésus. C'est en dehors de la Bible, ça. C'est en dehors de la Bible. Donc, c'est pour dire que, non, historiquement, effectivement, l'homme qui est mort sur la croix du milieu s'appelait bien Jésus-Christ. Donc ce ne sont pas les Romains, non, ce ne sont pas les Romains, c'est vraiment dans le texte original. Donc dans l'araméen et dans le grec,
c'est vraiment Yesu Christ. Merci. Alors, ce qui est OK na Kiyombe, c'est Yesu. Ce qui est OK na français, c'est Jésus. Voilà. Merci, pasteur, parce que peut-être que ça fera l'objet d'une autre émission, parce que il y a eu un homme qui est arrivé à Bruxelles, Kibutu Ngimbi. Kibutu Ngimbi, na monité ni flamani walon loba Kibiti Ngumba. Non, ce n'est plus la personne parce qu'il faut obtenir un jugement. La même chose, ça devrait se faire pour Jésus. Oui, ça c'est la faiblesse. Diaspora. Oui, c'est la faiblesse de nos traditions. Merci. Je le reconnais. Merci. Merci, pasteur. Nalingi tolobela makambu ya diaspora. Bino bozalia diaspora izaka diaspora combattante te izaba ndekona biso tout balibanda mboka. Oui. Kuna tokuta ba combattant, tokuta ba pasteur, tokuta ba politique, tokuta oyo basokipaka na makambu ya politique te na uti kozala na ndeko na ngai ya mwasi mama Karina alobi ye makambu ya politique ayebaka ngo te. Donc la diaspora est constituée de tout le monde. Mais na lingi na tuna vision na yo en tant que musali ya Nzambe par rapport ya diaspora oyo eza vision nini? Vision oyo na sili kozwa pour la diaspora na biso eza na deux objectifs. Premier objectif ezali pour na kopesa lisungi na bandeko ya diaspora. Na sali plus de 30 ans na kati ya diaspora comme pasteur na yambaka batu tout le temps na tambola mwa mingi na bamboka esika diaspora na biso ezali na découvrir un dénominateur commun. Likambo moko eza kosalisa pasi na bandeko mingi ezali kozanga lisalisi. C'est-à-dire mosala ezali te. Toza na ba statistique. Na pesa moi exemple ya ba statistique. 51% ya batu nyonso ya ba congolais ya diaspora bazana mosala o ba bengi précaire. C'est-à-dire moi mosala ya boye kaka. Ya ko débrouiller, distribuer ba journaux, plonger dans restaurant, ainsi de suite. Moi misala ya ndenge wana. Bongo na o batanga, o bazana ba ma plomb. 14% seulement ya diaspora bazana mosala o ekokani na diplôme na bango. Cela veut dire 86% ya ba ma plomb ya bato ya diaspora ezana kati ya valise. À la place, ils font autre chose. Alors, tango nga na tangi, parce que na kati ya théologie na ngai, na tangaki likambo etali oyo bengi anthropologie culturelle. Na kati ya anthropologie culturelle, il y a l'immigration. Na kati ya migration, diaspora et l'axi dispersion, donc il y a la diaspora. Tango na tangi, lokola cours na doctorat nanga, na yeko découvrir que ba diaspora eza ebele et que la diaspora va s'organiser pour être efficace. Au fait, nous avons découvrir qu'une diaspora bien organisée, c'est un pays capable de prendre soin les uns des autres. Donc, premier problème, il faut couper sa moussala. Et puis, deuxième problème, comme visible. Bien sûr, tout ça visible n'a pas d'œil. Tout ça visible, ceux qui mariage, les alliés, costume et bimi. Mais visible en tant qu'un mouvement d'un peuple. Une communauté organisée, tout ça visibilité. Tout ça visibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mot d'ordre qui soit donné. Attends, moi syndicat est plus organisé que la diaspora congolaise. Syndicat qui va lobby, non, salaire au baso pesa biso, to sepele nangote, to kende na balabala, bakokoma déjà 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, mais jamais les Congolais. Dans un pays où il y a 100 000 Congolais, au lobby, to kende kotambo la po, babomi bande konabiso na Beni, tu verras 300 personnes qui arrivent. Et où sont passés les 99 700 personnes? Bazanandako. Pourquoi ils ne sont pas concernés? Mais pourquoi ils ne sont pas concernés? Parce que Bazako se sentir que Bazali dans un corps national, un corps de la diaspora. Alors, ça c'est un grave manque. La génération na biso toya mwakala ezoleka etikali environ 20 ans toza ebele tokende na retraite. Alors so tosali eloko te o bazolanda o babotami awa ntuna bango etondani na Afrique te etondani ya
awa bango baza ko se sentir européens. D'ailleurs, sans accent, et ainsi de suite. Donc, ils sont des gens d'ici. Alors, surtout ça, l'indengwana, tokoboma pont, escalier et kobukana, nouvelle génération, bako s'intéresser à mbokate, vieille génération, bako kende. Et puis, le problème aussi, c'est les alliés, comme par exemple, homme de vieillard. Ceux qui ont acquis dans mon, mais moussala malamute, moi, il peut au futa, mbongo pose à la chambre, na homme de vieillard. En d'autres termes, ce qui les situations ya lelo et continuer ndenge wana bande ko ebele ya diaspora ba ko suka na vieillesse na bango comme des SDF et ça c'est scientifique. Alors yangwana tolobi non tokoki kotika ndenge wana te malamu totalisa réalité na oyo bazali concerné bata la réalité et puis bandima ko ya ensemble. Alors thérapie to zal ko proposer c'est entre autres tenir à un congrès pour la diaspora, ça c'est pour la visibilité, et puis de l'autre côté, cotisation pour la moyen, il y a coupé sa misala. Et c'est possible parce que ceux qui vous allez environ 500 millions de Congolais de la diaspora, imaginez que par an, quelqu'un donne, un membre de la diaspora donne 100 €, cela va donner 500 millions en un coup. Et avec ça, 50 millions, 50 millions, 50 millions, vous pouvez créer jusqu'à 5 entreprises par pays à un moment donné. Et vous pouvez prendre 80% à Messala, vous payez dans les Congolais, 20% dans les autochtones, parce que ce que vous avez, par exemple, un grand supermarché, dans les caisses union sous botier, Mikubu, Batumwindo, Batubandokiba, mais ceux qui botier, Mindele, Batumwindo, Bafandikuna, Nasima, Pona Kubongisa, Bapake, tout ça, et là c'est sage. On peut résoudre les problèmes. Donc voilà les fardeaux pour lesquels nous marchons. Une proposition qui m'inquiète un peu, hein, parce que tous les monde ils sont là-bas, Indiens, Chinois, na guichet na bango na Kinshasa, ils sont bango na bango, ba Congolais ndi bazo bongisa kuna, donc kuna tozo bongisa ba paquet, ah peto ya taso qui to créé ya biso to bongisa ka ba paquet, donc condamné yango. Bazomituna musicien moko amituna qui mutu mwindo auta wapi. C'est ça le problème. Bon, peut-être oui, que c'est une question qui sera débattue prochainement. Papa Eliezer, sans t'occuper la parole, Mayele, et c'est un kabiso, ndenge Biblia elobi, les sages s'emparent des âmes. Donc Mayele pousse à kabiso, tout ça la na stratégie. Tout ce qui effectivement même na ba caisse, batu mwindo. Mais ceux qui ont été kakabango na bakese nyons batu bakope sango kombo mususu to aussi to yoka ba histoire ebele awa dernièrement awa na mboka moko ya Belgique awa ndeko moko akeko sala concours pour akoma boucher na boucherie moko a gagné à battre ba candidat ya mindele nyons ba engagé kasi le lendemain tango ba mindele ba yeko somba nyama na bango batali kuna na sima muto za ko kata nyama eza mutu mwindo babandiko boya ti baye ko benga na ye. Donc c'est pour dire que discrimination malheureusement est allée na bango hélas. En tout cas, pasteur Kibutu Ngimbi, église en c'est l'église Nabino. Est-ce l'église des Congolais ou bien l'église de tout le monde? Ce qui est l'église de tout le monde. Tangu bayaka bakuti yoka ka ozotoka na kote yaka bakima akane bakendaji kokima bamoni mundele non ce qui bazui lisali c'est attend la kaiso sous couleur te au fait le vrai problème qui se passe ce qui bazako sala ndengona c'est parce que bayebi que juste au coin en face il y a la concurrence mais ce qui mutoyer na kateli ngomba azui lisali wana abosani ke uza mutu mwindo lisalisi ça veut dire obondeli pona ye nzambe asalisi ye to pesi ye conseil conflit ezaki na kati ya ndako ebongi yambisi ye Yesu a sentir kimia na motema awana uza amindele pe baya koluka solution pa Yesu lelo kutu na yenda ba photo te na lingaki na talisa yo ke tango suto te yaka na ba 3000 4000 ba mindele baza réuni kuna baza ko yoka biso na ba domaine oyo esika to salaka mwa koleka.
Voilà, au PCD, une diaspora organisée, structurée, ainsi de suite. Est-ce que sa démarche était peut-être que Oligno Salagé à Kishasa, il y a que au Sangi Sabato comme ça, comme toujours, parce que Bino va pasteur, Bozonio Kolapé, Bisominia, pasteur. Pas seulement que Bozolo Banabiso, que Bino Neboko Kipé, grande place na Lola, mais même Nassé, vous occupez une grande place, hein, pasteur. Ils ont la quota pouvoir, moi j'ai une grande église. Donc, comment les marchandises est-ce que ce système en côté dans cette organisation pour que malam? Oui, peut-être que ça aurait pu être ça, mais le problème c'est que, numéro un, Tofan Diawa na Mboka Belgique depuis 32 ans. Nakoki kozela 32 ans te pona salango. Non, diagnostic na biso, discernement na biso, totali, réellement, problème ya diaspora. Tomoni yango, ngai moko kakate, lelo ibo tozali environ 120 experts na kati ya diaspora, to siliko ya déjà na mouvement, 120 experts na kati na bango, il n'y a que quelques 5 pasteurs. Bamosu baza ba économiste, ba médecin, ba ingénieur, ba ndeko ya ndenge na ndenge, et quelques rares politiciens, bazali kuna na kati, ou ba reconnaître na kati ya vision na biso, que c'est vrai, ou likambo moni, ezali très très grave. D'ailleurs, dernièrement, moko na bakambi ya ba groupe, ou ba kutiko benga ba combattant, eh ben, abenga kinga pona koloba, papa, likambo oza koloba, toza koya, parce que toza na besoin nango. Donc, ce qui fait que ezali ouvert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ndenge structure ezali organisée, c'est quasiment impossible pour ekoma likambo ya mutumoko. Parce que tolingi to sala, ba comité par nation. Ba comité, chaque nation, comité nango, comité nango, comité nango. Et puis, nous avons choisi comme structure, non pas un président fondateur ou bien un roi, mais on a choisi plutôt un coordinateur. Donc, c'est comme quelqu'un qui rassemble les informations pour faire arriver aux autres. Et ça, c'est une chose. La deuxième chose, nous avons choisi de nous soumettre à un mandat. À un mandat. En sorte que l'équipe Nabiso et Koki Kozala tout changer, totalement changer au bout d'une période. Comme ça, bato mususu pe bakoki ko diriger ne bandilizala kandengwana pasteur parce que même ba chef de quartier ou ba futa magate yebisaka papa wana ke longwa na musala wana donc akolukela yo mama na mbasu abwakilo na lokolo yo moko regretter bandilizala kandengwa moni même constitution mboka oyo to bandi ko bundela bande ko bakenda santiti bakanisa ke 2016 eza musikati ba voter awa ekomi donc bandi ko pesa kipelekesi mais pasteur ngana lingia natuna boni relation na yo na ba pasteur a Kinshasa bobenga naka bokutanaka soki boko laboraka na ba pasteur ko chikozela ba pasteur ni bon na koloba ke na yebi ndambo ba pasteur na Kinshasa principalement oyo na tikaka tango nazali koyana na 1984 par exemple lokola nazalaki kosala na campus pour Christ kuna nazalaki kosala elongo na pasteur Sita Lwemba. Donc pasteur Sita Lwemba toyebani na ye tozali pratiquement famille mwana na ye azali awa na Belgique ayaka kosambela na église ba congé mususu tango naza kokende na Kisasa nazaki kolala na ndako na ye. Donc wana nde na yebi ye sérieusement. Maintenant ba mususu to collaborer ensemble lokola pasteur Israël Bambi na Lemba. Voilà. D'ailleurs, je me souviens que tango asilisi chapelle na yewana ya sika wana ndako na antambe wana ya sika asala kinga plaisir a invité nga na lungo awa ti kuna kaka pona kende koteya na inauguration ya temple na ye. Ba pasteur mususu to yebani lokola oyo atangaki na ekolo nazalaki côté ya kuna nazalaki ko enseigner Safari, je crois, pasteur Safari ya la borne Gombe. Oui.
wana pe toyebani. Donc ndambo ba pasteur toyebani, mais je dois avouer que oui, église indépendante, une des choses, et ça, le moi, va payer. Donc, on dirait qu'il faut aller en visa pour ce qui fait que tant égalité pour nous en contact, là, pasteur Nyon, je me souviens aussi, na prophète Léopold Mbadou, commandant beaucoup. Donc, d'ailleurs, d'ici là, on a une invitation pour avoir un visa, comme ça. La tournée pour la mosala. Donc voilà mon dambo na yebi. Ce qui nous tenu aux apambati parce que parfois bino ba pasteur ba lobby présence ka ya mosala nzambe moko nanda kwa mutu wana ko jiko za lobby kono parce que même Eli akenda bisika moi ça za jiko botate si de suite donc ba miracle salema na ba sala nzambe ba Élysée tout et tout. On le sait, mais bino tous on a le pouvoir à Kinshasa. Depuis que Joseph Kabila Zawana, président de la République, a soit conseiller spirituel, a soit musulman, a soit kabino ba pasteur. Tous on a ba pasteur Mugalu, tous on a ba pasteur Kankenza. Ceux qui l'ont kuna que PGR, c'est un pasteur, ba collègue Nabino. Mais Hermoko, makambangwe zo changer kate bino pe na bi conseil bo pesa kate ba wana ozana bango contacter parce que nazo mona neto beti mo contour ba o bazana placer ya koyeba na wana boyebanite non nabi bango wana bobenga un peu plus indirectement peut-être, mais pasteur Kankenza par exemple to teyaka ensemble pour tous aller qui invité par un pasteur gabonais dans Libreville. À Salaka conférence monene, à Bengisaka 4, 5, 6 serviteurs et ensemble, eh bien, tout ce qu'on s'est retrouvé, ce qui fait que nous avons passé une très bonne semaine. Semaine, il y a Mobimba, Poso Mobimba, dans pasteur Kankenza, je crois il y a environ une dizaine d'années, et c'était formidable. Maintenant, nous tous, il y a ensemble, par exemple, à l'église, mais na yebiye, to yebani très bien. Mais on a tangi, pasteur Mugalo, na yebiye. Parce que quand même. Non, to benga na kate parce que nazana téléphone na yete, mais ceux qui nazaki na posa ko benga ye, je sais à qui m'adresser parce que je crois qu'il a un cousin qui est à l'église internationale. Ok. Et votre lecture, il y a une situation qui s'est passée au Congo en tant qu'homme de Dieu, en fait. Peut-être, ma opinion, ils allaient engager l'église, ou ils allaient engager you en tant que Congolais. Oui. La lecture. Ma lecture est très simple. La Constitution construit un pays. On doit la suivre à la lettre. Et il n'est pas bon, quand vous êtes en plein exercice d'un jeu, une grande compétition, et vous commencez à changer les règles du jeu en pleine compétition. Ça frôle, on devient comme juge et parti. D'ailleurs, par exemple, organisation, on a diaspora. Eh bien, on a article, il y a organisation, il y a statut. L'État ici, le lobby, ce qui va intérêt, il y a un des membres fondateurs, Ezali en jeu. Eh bien, faut ailler bisango noki que voilà la décision na bozozwa nga nazali concerné parce que bolingi bozwa décision pour botonga poulailler nga na poulailler donc faut koyebisa ça c'est numéro 1 et numéro 2 on participer na vote parce que sinon on a la difficulté ya ko ça la décision donc pour ngai ezali très très clair et ezali ka pour na Congo c'est pour toute l'Afrique. Afrique faut eye kola kondima kolanda ba texte bangomo ko babongisaki pona kotambolisa mosala. Ce qui est intéressant dans la constitution c'est quoi? C'est que ces constitutions sont souvent faites, sont élaborées tangu tangu ndenge on baki tout à l'heure que tangu bambula ezana musika. Donc ce qui fait que on est tout à fait à l'aise. Alors maintenant quand les années s'approche, par exemple, le mandat, deuxième mandat, il y a président et aussi là. Alors, en ce moment-là, il est vraiment en face d'une réalité, c'est que il faut mettre en pratique constitution. Donc, le problème de la constitution, ce n'est pas le problème de la volonté de quelques citoyens, c'est la nation.
c'est la nation. Voilà, c'est la nation. C'est la nation, pasteur. Et il faut mettre en pratique cette constitution. Parce que ce que tu sais, les lotés, pourquoi l'obé va kosalango? Donc, au fait, ça détruit totalement le dynamisme de l'évolution Yamboka. Donc, malam kosalango en pratique. Et d'ailleurs, quiconque met la Constitution en pratique devient une personnalité de référence pour l'histoire du pays. Tout le monde a na Sénégal. Tango bato lokola ba Léopold Sédar Senghor ou bien balandaki ndenge ba se soumettre à la Constitution na bango. Et je crois que ça c'est ce qu'il faut faire. Voilà, pasteur, quelques minutes seulement nous séparent de la fin de cette émission. Pasteur, mboka na biso scandale géologique, donc bomengo nyonso za kuna même bandeko na biso bazana diaspora. Mboka na biso bomengo makasi, ainsi de suite. Nzambe pasali grâce na habité ceux qui ezana pays misato mine ezana ba église lokola Congo na Kinshasa biloko mibale ezali ko dominer église na bar. Siko ba église ezandenge nini? Oyo en face, oyo en face. O mupanzi, oyo azoteya, oyo azoyemba, oyo azoyemba, oyo azocha mabonza. Mais en dépit to sali ba jeune, yo shoyoka ba jeune ya 100 jours. Na Kinshasa tozo sala na ba 100 jours na ba soki combien nzambango ayebaka biso to ayebaka biso te. Bon, ko sambela ngo tozo sambela. Et rien qui change. Qu'est-ce qui sera la base de la situation na biso? Invoque-moi, je te répondrai. Ndenga lobi. Tomata mangengenge. Tomata luzinzila. Donc wana bangomba webi mangengenge za lokola bangomba Israël. Oyo ngana na komate. Donc qu'est-ce qui fait que rien ne puisse toujours pas changer? C'est parce que nzamba zo beta biso kara parce que otondengeni parce que après tout la Bible dit tu adoreras les dieux de tes ancêtres. Okosambela obele nzambe ya bankoko na yo. Ce n'est pas parce que tokenda ko s'attacher na nzamba bakoko ya ba juif. Autant mususu ayoka kalingala te. Non, c'est une question très très intéressante. Mais oui, papa Eliezer, il faut noter ceci. Base, il y a foi chrétienne, ezali mbotama ya sika. Koyamba Yesu tango ye na katemotema na biso, alimbisi masumu tosali, ya azui fardo na biso, ya apesi justice na biso, justice na ye epa na biso, tokomi bana na Nzambe. Nzambe akoyoka mabondeli na biso, Nzambe akotambosa biso, Nzambe akobenir biso, mais pas toujours ndenge tolingi. Il y a tout un plan, Dieu a un projet pour son peuple, mais Dieu n'est pas responsable, il y a choix, il y a peuple. Peuple a dit choisir au alingi. Nalingi koloba 3 choses successives. Première chose, malheur ezaka na Congo te. Ezaka na bisika ebele. So yoke na Somalie, yoke na Syrie, Libye, lobi ezalaki paradis lelo ekomi. Mais Israël ezaka kama mboka mukiboye bakokaka yete parce que bazosambela nzambe na bango mais pas na biso bato bakufa Yesu ango azobeta kakara. Toko kota jeune azobeta kakara. Oui, ça c'était là la première chose que malheur ezali et bisika nyonso. Maintenant la deuxième chose, il faut comprendre nakuti ko sala en doute soki mukete mosala nyonso bana na nzambe ya Congo baza ko sala. D'après les statistiques, 80% des Congolais revendiquent qu'ils sont chrétiens, 55% disent avoir une relation avec Dieu. Donc on a des statistiques connues dans le rapport missionnaire. Et là, c'est que le Congo est l'un des pays les plus chrétiens au monde, du point de vue des proportions. C'est l'un des pays les plus chrétiens au monde. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Bon, les autres zones, juifs bakokabangote. Mais il y a quand même quelques années, on savait qu'ils n'avaient même pas un territoire avant 1948. En Allemagne, il y a 10 millions de juifs. Cela veut dire que le malheur n'est pas toujours absent parce qu'on croit en Dieu. D'ailleurs, la Bible dit même que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a le deuxième paragraphe où on a posé problème. Oui. Les malheurs atteignent toujours les Congolais, mais l'Éternel fait toujours semblant.
je pense que quand ça tarde, on a raison de se poser une telle question. Mais je crois en une chose, c'est que Dieu est fidèle. Qu'est-ce que nous voulons? Il y a d'un côté la nation et de l'autre côté l'individu. Moi, je crois personnellement que la nation ne se construit pas seulement au palais de la nation. La nation se construit aussi dans les cœurs de tous les Congolais. Ndenge na ba conférence na ngana za kopesa na kati ya ba diaspora na za koyebisa bango que nous ne sommes pas tolobaka mingi que oh biso ba Congolais toyokana te. Na za koyebisa bango non, nous sommes capables ya koyokana. Pourquoi? Nous sommes capables de nous marier. Quand tu es capable de te marier, tu es capable d'aimer une femme, tu es capable d'aimer des enfants, tu es capable d'aimer des cousins, tu es capable d'aimer les voisins, tu es capable d'aimer les collègues de service, tu es capable d'aimer les compatriotes. Donc, photo ça l'effort, tomata étage, yako lingana en tant que compatriote. Oui, bah américain, papa Eliezer, bah américain, ceux qui bah koutani, bah zabandeko. Ozala baptiste, ozala catholique, mais parce que baza américain, proud of America, baza bandeko. Et sengeli ke ba congolais bazala kaka bandeko te po ba bini ndenge moko. Que baza ko bina ndenge moko moni makolo ndenge tambola kawana na mokongo. Eh ben kaka wana te. Faut pe ba ya ko lingana po ba salisana en tant que nation. Aussi longtemps qu'il y aura autant de partis politiques qu'il y a des tribus, j'allais même dire qu'il y a des villages, ça veut dire qu'il y a un terrible problème, il y a nation congolaise. C'est pourquoi, dans un accord Tchani, Noël Tchani, il faut qu'on réduise par parti politique, 3, 4, c'est bon. Comme ça, tu vas côté dans parti politique, non pas sur la base que Zakoloba Chiluba, non pas sur la base que Zakoloba Kiyombe, ou Minokomsusu Toyebi, Chouaili ou autre, mais pas côté dans parti politique sur la base des idées. C'est la base des idées, mais que tant que tu gagnes l'élection, Makamboa parti et Sili, c'est quand tu commis nation. Et ça, c'est très important. Pasteur, tu as vraiment Nasuka. Les lois qui Kinshasa va benyo qui est pasteur. Vous en avez kanisi malamu au kotiko ya vous la conseiller au kondimato koboya parce que après tout la Bible dit c'est quand les justes dominent que le peuple est en paix. Ceux qui va benyo balobi les kanisi na yo développer ça bien. Vous la conseiller au kondimato koboya. Je vais être très franc. Nayo papa Eliezer. Je suis une petite personne qui vient d'un petit village, mais je fonctionne avec des principes. L'un des principes qui guide mes pas, c'est la vision et la conviction. C'est ce qui m'aide. Si je n'ai pas aidé la diaspora il y a 32 ans, c'est parce que je n'avais pas de conviction. Maintenant, j'ai la conviction, je peux aider la diaspora. Ça me plaît, parce que je sais ce que je suis en train de faire. Mais ceux qui m'ont dit, par exemple, conseiller, pendant que nous pensons pas conseil politique, et ça kotanga beaucoup à l'élote, pasteur, c'est quand même biblique ce que j'ai dit là, parce que les rois, à son temps, Bazati Kobenga, homme de Dieu, Élisée, par exemple, Bazati Kobenga est mon père. Donc l'homme de Dieu est au-dessus du roi. Balobi, c'est pas qu'il y a aucun de Kotanga, mais au Pesaka, moi, tout li pour que peut-être Oezanga Kabiso pour que Nzambe, il y a Israël. Aïe, Bapé qui a Zanzambe, il y a RDC, qu'on peut répondre, Biso. Oui, papa, je veux sincèrement t'avouer que maintenant, je sais très bien qu'est-ce que pensent les gens à ma place. Je dois dire oui. Ça, c'est ce que les gens pensent. Mais que dit mon cœur? Mon cœur me dit, je discernerai, j'étudierai la situation. Je vais poser la question à ma femme, je vais poser la question à mes enfants, et je vais poser la question à mes collaborateurs, pour savoir est-ce que c'est une bonne chose ou pas. Je crois fermement. Awanamboka, nakusili sawana papa Eliezer, Awanamboka Belgique et Sikatozali. Un jour, papa moko aye na ndako nanga. Na ye nga na utaki kotambola na bois kobondela, c'était un samedi. Donc na ye na kuti papa moko na salon. Na ye biete. Nabi
boni papa ozali nani alobi ngai bourgmestre ya commune ya Gansoren tozalaki kofanda na mairie ya Gansoren alobi ngai bourgmestre ya commune bayebisi nga que vous êtes un homme bien naye kozwa yo mpo tosala campagne ensemble ozala na équipe na nga comme ça tozala toganye baélection totravailler ensemble nayebisi ye papa pesa nga 3 jours je vais réfléchir et puis naope son réponse donc kaka abimi j'ai réfléchi nayepesaki ye réponse nalobi non papa lokola natambolaka mingi nakendeke mingi koteya à gauche à droite or yo fo ozala na bacollaborateur oyo bazali présent comme ça ntango oza kosala baréunion bazala là sur place me ngai nakozala tout le temps na voyage alors ekokoka te en tout cas mais merci ndenge opropose ngai ntango nayebisi yango na bacamarade na ngai ya bapaster balobi mais qu'est-ce que tu as fait il fallait ondima toza ata na mutu te oza na influence na côté wana nayebisi bango non fo totambolaka na conviction tokoki soki kotambola oyebi soki olobi lelo ngai nalingi kosalela nkolo olapi fo ozala sérieux soki nkolo atiaka conviction na vision na kati ya motema na ngai te nakoki meme kotambola mpona diaspora na biso te mais so nazotambola c'est parce que je crois de tout mon cœur à 100% ke apesi ngai conviction mpo tosalela ngo maintenant est-ce que cela veut dire que c'est mon dernier mot? Non, parce que na kati ya Biblia tomoni Nzambe a utilisé Joseph na Égypte, Nzambe a utilisé Daniel na Babylone, Nzambe a utilisé donc Nzambe a ko utiliser biso. Si c'est lui qui décide de nous utiliser, qui suis-je pour refuser? Toi nasuka pasteur na kanisa ki okamusinga tango lobi okotuna mwasi na yo okotuna bana na ngana kanisa ki okoloba okotuna Nzambe parce que basali Nzambe pose bon nazakuna te babeti pasteur walo na diaspora vous les pasteurs aucune réaction bovandi bolobi makambu na bango on croyait on attendait une solidarité des hommes de Dieu hein de lobi bah quand même babeti serviteur ya Nzambe omoni oshoyoka prière à tirboti mutu asalaka prière à tirbona Kinshasa ne pasteur walu donc ye abetaka ba démon mitu kaka ya boye parce que heureusement qu'il y a mona kango ndenge biso to mona ka démonter basali bisala salawa silence radio kota ba pasteur mais ou l'union organisée diaspora na comprendre te mais non yonde uzako yebisanga ke babeta kié kopekisa peut-être que ngana yoka ki me kobeta on ndembala liboso na yoki yango na yebi pasteur walo tokutanaka je me souviens une fois na grand hôtel na zaki kuna pona moi masangani na Kisasa bongo tokutani na ensemble to sympathiser makasi toza même na camarade ensemble pasteur Rampelo Domenico azali camarade na ye azape camarade na ngai awa na Belgique mende na yoka kiteke babeta kié no babeti penza admettons que ba pekisi non kopekisa nebi que ezali un problème oyebi même état belge yango moko ce n'est pas facile pour la kopekisa ce qui se passe de façon spontanée. Par exemple, à Liège, parce que si j'ai bien compris, les Kanaka à Liège, il y a quelque part une église dans une rue et à un numéro, et puis tout à coup 4-5 personnes descendent de là et ils font des choses. Eh bien, vraiment, beaucoup de problème pour intervenir. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, justement, pourquoi tous en a besoin de s'organiser? Parce que justement, na katikati, tokozala na ba équipe ya ba conseiller, na équipe ya ba intervention non pas musclée, mais intervention de la parole, du conseil, et ainsi de suite. Par exemple, les lois boy. Nebi que bande comme sous ba kosepelate, peut-être que dans le bango ba koloba de quel droit. Mais les lois boy par exemple, ba lobi ba musicien, ezala chrétien, ezala o ba sambela kan privé mais na banzembo ba yembaka ba culture et ben ezala bango ba yasu ko yembate awa na poto. Moi je crois que tant que tu ça organisé tu ko déclencher dialogue raisonné pour na koloba écouter est-ce que tout ça sérieux est-ce que tout ça ko constater que to pekisi bango ba ya ko sala concert mais na banda ko na biso na ba fête na biso kaka ba CD na bango kaka ba vidéo na bango ça c'est contradictoire donc malamu to décider to lo ba voilà
on fait la part des choses, politique et politique, culture et culture, tous culture, bongo politique, on traite ça différemment. Donc, nous sommes justement que tous s'organiser et tous aller ensemble. Pasteur, la toute dernière question, Orobeli Makamwa musique, ezala ya nzambe, ezala oyo éviter koloba keza ya mokili, ndenge babenga kango. Entre-temps, j'ai une photo là. Pasteur Kibutu na Sir Mbongo na frère Christian. Oui, salut. Mais pasteur, la Bible dit, Paul a lobby, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Hein? Alobité que soyez mes imitateurs comme moi j'imite David, j'imite Salomon. Alobi, soyez mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Mais ce que ceux qui totali na vie à Jésus, place à liaka balobi, allez. Place à lalaka, balobi alali. Place à yembaka, ils chantèrent, ils montèrent. À multiplier, mais Jésus dans ça, Jésus dans ça, ils ont la Bible était pasteur. Kobina o ya modèle o. Et vous tu vois, puis soyez mes imitateurs comme j'imite David kaka. Bon, oui, c'est vrai que le Nouveau Testament est les documents les plus restreints. Les documents moko Jean azali moko na ba auteur alobi auteur sacré alobi que soki to komaka makambo nyonso mokili mobimba ilingaki ko kaba beaucoup te mais to komi kaka oye koki po bondima. Donc Nouveau Testament est pesami lokola non pas un rapport du christianisme, du début du christianisme du début du siècle, mais ezali résumé, il y a où ezali utile pour ton dîme. C'est vrai que il y a memelanga kazaka nangai ezaka utile. Oyo soki ya mwasi moko ndumba ya sopi malasi na makolo Yesu ezaka plus utile. Bon oyo ya que okomela mwa muke ezaka plus utile, mais dimension wana yake bayepe église boye batenzembo Yesu Kristu abini wana wana babosanaki. C'est pas bon. Au fait, dès que tu es dans l'Ancien Testament, qu'on a tout le monde que David. Oui, Paul David. ne dit pas que soyez mes imitateurs comme moi j'imite David. Oui, parce que kolobaka David, lobi Myriam, tango baka tsaka, place bokenda kande yangoan. Oui. Non, c'est dit que... Parce que ceux qui toquent kuna pe tokobala ba sebele hein parce que Salomon pe bana kati kuna. Non. Au fait, il n'y a pas que le verbe imiter pour pratiquer. Hein? Donc, surtout le verbe imiter, nous sommes Biblia et la kisibiso. Donc, il faut s'inspirer nango. Maintenant, faut cause à la prudence. Parce que, par exemple, tant que Paul a zolo makambo suki, bisonnion stoyebi que na tango Paul basi yandumba bazaki spécialisé pour na cause na basuki ebele na moi ba 13 et tout ça ainsi de suite. Bon, ce qui siko lingi ko sala o ba benga comme texte biblique. So lingi siko o appliquer ngo na biso na lelo na yebi par exemple que ce qui au moni sœur congolaise azala basuki ebele okolobate ka sa moi yandumba. Or na tango ya Paul qui cause la moitié ndumba, mais pour n'attendre na biso, c'est pas ce qui attire notre attention. Ce qui attire notre attention, c'est plutôt peut-être forme à pantalon aïe, ba décolleté mususu ou là tamakawana, faut qu'on soit la prudent que épée ça et laisser désirer. Donc, ce qui fait que pour qu'on mettre en pratique un conseil qui se trouve dans la Bible, donc reproduire en gondengona. D'ailleurs, il n'y a personne qui sait comment David a dansé. Personne qui sait. Ngana si nabimna papa Eliezer. Les jours où j'ai dansé, pour autant que je m'en souvienne, 2 fois, d'une manière particulière. Nanda kwanzambe na bujaka kanake na droite, nake na gauche, nake na droite,
tango bazo yemba tout ça ainsi de suite. Mais 2 fois j'ai dansé. Et la première fois. Wano bini pwekele la bateyo penza liputa na. Donc la première fois nazalaka na jeûne et prière, il y a 7 jours. Tant on a commencé 5e jour, nazaki na 3 bouteilles d'eau na kati ya chambre dans na couvent il y a champ d'oiseaux à Bruxelles. Nkolo abenga kanga tous les qui ça 7 jours ensemble na même 3 litres d'eau. Tant on nazoli aliloba na sali 3 premiers jours na lalité nazola tanga kaka liloba pongi ezate. C'est-à-dire na bandi ko tanga liloba na tongo tipo quoi butu na ke 2e jour 3e jour pongite nazotanga liloba nazotanga tango na komi 5e jour nkolo apesinga 10 paroles tango na sisi ko joa 10 paroles wana louange yena motema na bandi ko bina lobino wana na salaka na chambre wana yomoko ngamoko Nabini, je ne peux pas répéter ça. C'était terrible. Donc c'était une joie immense qui remplissait mon cœur. Je pense personnellement que Africain, pour exprimer vraiment et s'engonailler, s'il ne bouge pas le corps, ça m'étonnerait. Au fait, c'est dans son sang. C'est dans son sang. Donc, d'ailleurs, même les papes, hein, je me réjouis de ce que même les papes actuels, hein, aussi bien au Akei que au Atikali, au Abandi, et bien, bangomi bale, bandi maï que ba africain, na procession, na bangoti, au sommet na ba kire kuna, na ba évêque, ba komi na ba toche, na bangwana ba komi kobina, c'est permis par Vatican. C'est officiel, c'est permis. Donc, balobi na bango, à cause de leur culture, malamu babinak. Moi, je pense que culture na biso ba congolais. Et zali culture moko eleka ba wendo babina. On a vu tous ces gens là dernièrement Wemba accueilli, je le souhaite na lola. Eh ben wow. Mais oui. Lola, ça c'est encore une révélation. Mais moi je n'en sais rien. Je le souhaite. Je souhaite qu'il aille là-bas. Je ne souhaite à personne d'aller en enfer. Voilà, pasteur, on est vraiment à la fin de l'émission. C'est cette ambiance, et dans cette ambiance-là, Netokosuki sa émission Nabiso, Bandeko Balandi, peut-être moi, Liloba Moko ya Sukakaka, parce que Makambo Kobina wana tokozonge la kango, parce que ba Congolais babina kapona esengote, na matanga ne bimbi bazobina kaka. Babu mabandeko na beni, vimba mkongo wakoba, ça devient comme bon, moi Liloba Suka na bandeko ba kolanda yo izala ba obazana awa na poto, izala ba obazana Kinshasa. Papa Eliezer, na linga kite kotambola na kati ya diaspora, ngai moko. Kena loba, voilà, ngai sikoyo na ko diriger diaspora, basala kandengo na te. Foko tuna. Voici vision na nango. Est-ce que vous sepeli nango? Est-ce que tu ko salango? Est-ce que tu ko ya ensemble? Eh ben, soko koti na kati ya YouTube okomona ba conférence nyonso wana topesi pona ko limbola, pona ko expliquer ba besoin na biso bato ya diaspora. Alors naza ko senga bino boya ensemble. Ezali esika ya kibutu te, ezali esika ya biso nyonso. Tous en a besoin qu'on soit visible, tous en a besoin tout se prendre en charge. Ba mbula ezoleka mboka na biso ezozela biso faut tous la équiper. Surtout za na mpiaka moi eto salisa baninga kuna ezali te ngana linga ka koloba ke diaspora nde vache à lait pona ba congolais. Mais ce qui vache est comme vache ya ekauka moyo epesa susule ezalité. Nous devons nous prendre en charge. Pour ce qui concerne Kona Namboka, ko perdre espoir te. Tout ça est belé bandimi ba congolais. Mboka Congo et yebani na lola parce que liloba elobi que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Or tozali plus de 60 millions. Na 80% wana plus de 60 millions tondimeli Yesu ba yebi biso na lola. Akoyo ke la biso, ako bénir biso. Nous n'avons pas tout nous n'avons pas tout aujourd'hui, mais lobby Dieu a des surprises pour nous. Ngaite mutu na lobby ango, mais nandimi ke nkolo yende akosala ba surprise wala. Que Dieu vous bénisse, Zali Esengo, Kozalana Papa Oyo, à surprendre un gars, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci aussi, Bandeko Balandina Bandi, tout ce qui s'y awa. Nous espérons que Nzambazala Yebi Congo Malamu, et Kozala Peke Yem, Toazala qui n'a pas une table ronde
Berlin na conférence de Berlin tango bazokata Afrique alobi bokata oyo na koyeba ngo na bité awa na Bruxelles bisika table ronde pour l'obtention ya indépendance ya Congo et Salema ezali awa. Merci à la disponibilité à pasteur, merci aussi na bino bande konanga tout ya diaspora mais bobo sanate na yaki ko senga lisungi pona ko sala chaîne de télévision pona musala oyo koba parce que za arme na biso musala ndenge na bisaka bino toujours micro ya Edi TV oyo ezali kosunga biso depuis que tokoti espace Schengen partout toko kende na mwana mboka Richard toko tambola pona kolukela bino ba information ya koloba loba tolanda kate biso miso seliboso. Merci.